Salut bana maman bella balobi mbote partout bozwami. En tout cas bino ba obolinga kabiso vraiment na linga pe bino mingi na pesi bino mbote partout bozwami na mabota na bino mbobimba vraiment. En tout cas ba journée malamu ba pokwa malamu ça dépend quand ya air oyo ko vraiment émission na biso air oyo ko yamba émission na biso la famille naza vraiment na esengo ya kosala na bino ya kosala video pona bino batu bolandaka biso pona bino batu bokonsomaka biso bolandaka ba analyse na biso o tozo sala pona mama belle vie surtout pona ba film na biso balobi ba film oyo na minute ezo zangisa batu kimia ezangisi batu pe o babengaka pédicure ezangisi batu bakomi biloba baloba o mabe basala o mabe la famille. Et dans la vidéo, moko bezo circuler. Quand on a le bino vidéo bezo circuler sur TikTok, on a la TikTok, on a été présent na Facebook, mais on a la TikTok. Na ochango. En tout cas, to meka ko chango biso famille bota, to zalate pona ko finga. Soki likamoko yé sur biso, to zwaka yango, to porta yango au cœur. Ce qui peut moins zali to bongisaka. Eh, to zanato vraiment batu moko ya bambutu butute to za vraiment batakimia lokola mama na biso. Alors bande ko to meka ko cha vidéo ngo na meka cha vidéo ngana bino to landa vraiment vidéo wana to yoka nini ezolo bana kata vidéo et puis to sala analyse kaka comme d'habitude. Bande ko nanga kombo nanga na deji yamba. Soko koti pour la première fois. En tout cas, au s'abonner, au like, au commenter, pourquoi pas, au c'est la biso au tche la biso ba j'aime et au ça la biso bien. Donc tous akana pour le film maman belle vie, tous akana pour nous la promotion na yé na makamne nyonso net betona spectacle en tout cas tous le bela nyonso o etali maman belle vie et puis ba comédien on baza tout autour na ils vraiment likamo boy et ça peut prendre bango en tout cas toyak a pour na ko décortiquer toyak a pour na ko selango ba analyse donc boté na rapso regarder na ba parole na surtout pe na ba analyse tout ça là ka si ya un petit souci vraiment boza kana pona ko yebisa biso tozana pona ko landa ba reproche yango pe na vidéo nazo tiela bino eza parmi ba vidéo mo bope reproche eza na kati atanki ba famille bota to ko meka ko consommer yango biso nyonso po eza vidéo aza ni famille bota ni abakuk ni ceux qui songolo pakala mais asali vidéo ne par rapport à ya film nebisi bino film o est tapé tellement makasi et puis si vraiment makambebele alors film pour batu basé la critique et le connu son qui peut passer la critique c'est-à-dire et taper c'est-à-dire et frapper na ko frapper wana alors mutu nyos o ataliango ndeka to zalaka le place msuyo ko molango c'est bon mais mutu msu pas monique et za critique par rapport à critique wana to ko meka ko luka to meka ko solo to bongisa to meka pe ko sala moi partage na biso par rapport à compréhension na biso parce que mutu na mutu azala ndengene a comprendre makambo. Et puis maman belle vie azana nengene akomaka ba écriture na ye eza bon on a ngena loba on a après mission oyo moi analyse na sala oyo et pardon na loba après vidéo oyo parce que na moment on y a le quoi on pesa déjà ba réponse alors na loba après un vidéo oyo voilà la famille sans plus tarder nazo tie la biso vidéo wana to landango vraiment la boké binyota to landango et puis ngana bino to kutana na sima ya vidéo pour que to meka ça la analyse. Voilà famille Bota. Bisous. Nayebi ke batebele ba sepeli na théâtre oyo parce que nazo mona partout nazo leka yonka bazo publier bazo lobelango il y a même des Ivoiriens des Sénégalais bazo senga ba translate bango na français bazo loba nini donc ça se voit que batebele ba sepeli nango félicitations à toute l'équipe pour le travail. Il y a rien à dire Eza musala ya mwana mboka to félicitations. But personally I think something is wrong. Je sens quelque chose qui ne va pas. Nga, je ne suis pas dans vos histoires là où fanatiques boni non nga eza théâtre moi je me limite seulement que théâtre congolais Nathalie na Souki na vos bêtises là ne me mettez pas dedans. Et puis si tu sais que tu ne sais pas faire tourner tes neurones pour comprendre les choses ne viens pas commenter du n'importe quoi c'est parce que je vais te bloquer je n'aime pas des bêtises. C'est un point de vue personnel qui mérite d'être respecté parce que c'est un constat que je fais par rapport à cette pièce surtout cette scène précisément en l'occurrence cette scène s'il vous plaît. Binomo landana no scène comme ça Tozo na presque qu'est-ce qui m'énerve tout l'anda non
C'est pas mon problème si t'es malheureuse. Ok? Et que ça soit ta dernière fois, tu vois, ma mère à moi, on la respecte. Ferme ta gueule. Écoute. Tu fermes ta bouche. Écoute. Ma mère, on la respecte. Si t'es pas la bino, tu ne me touches pas. Peste. Si t'es pas la bino, qui ça yo, comment respecter ma maman batouche? Moi, la fois là qui ça yo, des grands de force. Ta mère est très sale. Je m'en fous. Je m'en fous. Elle a pas sa place ici, tu comprends? Ah ouais? Elle a pas sa place ici. Et toi, t'as ta place où? Fous-moi le camp. T'as ta place où? Fous-moi le camp. Ça soit ta garde. Tolandi. Na ba non na Stéphie. Constat liboso non na salle na Stéphie rôle na yo. Bon, peut-être que certaines personnes peuvent se dire non, c'est pas de sa faute. Ils allaient qu'un rôle, bah ça qui est bon. Metteur en scène. Na muta koma qui pièce en haut. Na muta joua qui casse. Je m'adresse à vous trois. Yaya. À quel moment? Bon, on commence d'abord par féliciter. L'acte que tu as posé au annulé Libala Nayo, et donc ça va peut-être très important la vie à moi aussi, mais tu as tout laissé tomber au annulé parce qu'on a osé manquer du respect à ta daronne et tu es parti. Là, on félicite, bravo ma chérie. Perfecte décision, parce que si c'était nous aussi à ta place, on ça à la même chose. Personne ne touche à notre daronne. Il y a personne ne touche à ma daronne. Tu oses, j'étais... Félicitations pour ça. La réaction, parfaite réaction en tout cas ma chérie. Mais ce qu'on place au baby ici, hein? Et ça place au yo que ça la échange des paroles na muto asali ke yo boma libala wana o anile libala c'est là où moi je trouve qu'il y a une incohérence au fait il y a libala où c'est qui est important au réfléchir à deux fois té au tiko qui ce qu'on combien en face ya muto asali ke o tika libala na puis ko no wazo manquelo maman respect en face azo benga solo salita avec le mobola. Yo t'es mon ça besoin des paroles bébé avec la petite peste. Ah bah tu vois moi je suis pas si tu n'es pas heureuse en fait je suis pas de ma faute. Ah bah ta maman elle est trop sale, elle est puante, elle est pauvre, elle est aveugle, elle n'a pas sa place ici. Et toi Yaya à quel moment comment ça la besoin des paroles bébé bon avec cette petite impolie Yaya? Oh je vais te donner une claque. Yaya est-ce qu'il n'a pas comment ça bon bah loba quand je vais te donner bah ça la action Yaya. Ah n'ébite mettre en scène tout mon comment qu'il est solo. Oh pourquoi tu vas scène bambata té? Yesu bossé logo bosala ngo bien une fois pour toutes bosala on pena qui toko tellement même si certes que l'œuvre humaine n'est jamais parfaite il y a toujours de petites imperfections on n'en disconvient pas mais on sait les lots ba mon qui pena le bi non wonderful congratulations yé bambata mutasa nazo comprendre na théâtre ba c'est na bambata ezate pour nani Stéphie ne tu rôle attends mettre en scène ça comme ça on te fait ko créer un cas bébé. Tu aurais dit les créer au nid qui pena moi nana soki Marie Laurent soki nana bosobi au nid qui pena le mot pena bien mbata mo pena kitoko to sepena banda to le pena o pena raquer demande les peuples ba to ba sepena banda babi wonderful ya ba ils sont des paroles belé boyo tu vois ya nini Ada, à quel moment la femme que tu aimes, au moins peut petite sœur n'a manqué respect, tu as sidika abomi bala bisou maman ba bimba ki o te mana ko tale. À quel moment? Il y a beaucoup la mambo kitoko ko. Vous savez le bisou makambo bien s'il vous plaît. Parfois vos fanatiques bah tellement trop fans bah ko pe ça bino bah ko ça la bino bah remarque par rapport à la place on parce qu'ils sont trop fans. Il y a que nous toko yeb ça bino on peut mal c'est un beau bongisa. Vous savez le bisou mambo bien. Parce que net attitude de côté le no ko tale. Moi j'ai pas compris ça. Parce que la femme, elle n'est pas folle. Tu as vu ce qu'ils ont fait à sa maman. C'était normal, c'est que c'est énerve. Parce que toi, les mariés, à quel moment tu laisses ta femme partir comme ça, puis au nos hôtels? C'est quoi ça? Et puis, petite sœur, nous sommes Laurent, nous petite sœur, nous sommes Paulin. Il y a nickel la bûche, au bord, moi, il y a bien. Tout c'est pas la bande parce qu'elle nous énerve. Elle nous énerve. Il y a des gens qui sont trop sensibles aux choses. Ils s'en foutent du fait qu'ils ont encore un théâtre, mise en scène. Mais ils ont sûr que ça va doit imiter, mais sérieusement, la bande, on a un solo. Nickel et l'autre, moi, il y a bien. Bah, c'est pas la bande, et puis c'est tout. Oh, bon. Voilà, bana maman, j'espère que Tolandi vraiment maman na biso. En tout cas, Tolandi vraiment na boké binyonso. Toyo qui ba réaction à maman pour na ya kanté qui peut-être ba rofinga na ba commentaire. En tout cas, nous famille Libota, to zalakana to respectaka opinion à mutu, to respectaka opinion à mutu, ça opinion na yo, et ça constant na yo sali par rapport à film. Quand yo mondongo le bibiso ba fanatique, tellement tout ça ba fanatique, moi tout monde a vraiment peut-être moi déguisé, mais en tant que fanatique aussi, biso peut miter mes souka ki biso, donne pas que le que fallait Stéphia bêta moi na wana. To lo ba ki ango, même biso mo peut miter mes souka na banda ko souka ki tant que fanatique à Belleville. Mais ndé to lo ba tant nyonso bela asala makamlo ko biso te.
So tali ba film nyonso ya Belleville alinga te ba film ezara ke mutu nyonso a pensé que awe siko fo suka boy awe siko fo ezala boy. C'est là que je comprends, c'est là que je dis Belleville aza différent na batu nyonso oyo basalaka ba maboke. Amonara makamusika place obino ba penser qu'il faut ezala kaka boye yé pa na ezara nde mususu ya becha ngo libanda. Par là je voulais dire quoi? Parce que Steffi déjà aleka ki na TikTok nalanda ki interview na ye nalanda ki live ne na TikTok ndenge pe ba poser ke question wana par rapport ya ndenge akoka ko beta te parce que mutema suka ki fala sate lo mo boye o ko ko sele ngoza vraiment malamu mingi. Alors Steffi aloba ki boye alobi omoni mutu na mutu azana ndenge na moni la makambo mutu na mutu azana ndenge na moni la makambo uzomona mutu na mutu azana ndenge na moni la makambo eza na batu mususu motema ko suka mais otalika mutu wana boye omoni kaka aza banal do omoni kaka ane tina te inutile uzomona quel que soit problème yango eza ndeni quel que soit grandement la likambo yango mais eza na mutu mususu ayebi ko supporter likambo malgré cette douleur malgré ça passe mais à supporter yango ameli yango alekisi yango mais eza na batu mususu akoka te agir mal à bêti donc c'est pas toujours que fallait kaka Steffi bêta ça dépend des personnes. Tu vois, ça dépend des personnes. Tout ça, la kama kamte, loko les abos sont mutasouk, sont mutema fo bétailler. Même la vie normale, boy. Et ça, la mutusu pas ko souki, sont mutema pas mutema souki. Autant les pénaux ko gifle plus, mais au tien pe na so bétiété. Ça c'est fait. Alors pourquoi tu n'as comme ma kamna angle, oh, biso to lingi, moi l'eau, moi, faut pas bêta, pour mutema bate kita. Et l'inga osa fallait, ba bêta, Steffi bêta, ndeko moi si. Leka ada, non. Non, et ça ka bon côté. Au moins isko bisika to benga ka film elenga film vendre sika wana to mitema na bise suki na bandako to pa to vendre ota film mutema suki fallait ka Steffi beta fallait ka Steffi sala donc to mutema suki c'est place wana to lobake film oyo ezaki pépite poto benga ngo pépite faut mitema na bise suka ozomona photo sepela na film faut mitema pene mutema no suki oki kanda oki nde tu poso kota na film c'est ça ce qu'on appelle film total ba film ba Jakisha total ba film ba makasi to mona ngele kaka o mona pele place place opena boye eza film donc motema no faut suka motema faut suka nde ngwe la ça que film oyo et salami kitoko non peut exemple moko boye n'est pas surtout à l'époque parce qu'il y a vraiment mourir à théâtre à l'époque j'étais petite encore tant on a groupe Sans Souci je crois Sans Sud d'Afrique ton autre pièce pièce est tikalanga la mutu pièce tikalanga la mutu ti le on a commis maman la boti banana pièce wana tikalanga la mutu il y a souci plus n'est pas bateau à l'époque bandé côté la groupe Sans Souci d'Afrique ceux qui baeba qui pièce wana souci plus wana et là qui vraiment sans souci après ça ba tout pauvre sans souci après ça ba tout pas na théâtre wana pas alors tant kaka zui bon mengo je crois parce qu'il n'a bossé ni non moi na muki mais na kanga ki ka place wana tant ka sans souci a zui bon mengo a zui vie o ezala ke muta zui vie pas sepela na vie na ye c'est à ce moment là ka ayaki kokufa aso passa ki accident je crois ce peuple quoi et ça kana ba mama chako boy sans souci akufi batu ba commentant na ndenge na bango balobi pona nini alors ba ki se ki comment ba si songo bongo et puis qui fin pourquoi sans souci akufi ye pena mtamoni boye pourquoi akufi pona batu ba commentant alors tangu sans souci ko sala interview alobi titre ya film ezaki nini titre à film et c'est là qui souci plus donc c'est-à-dire fallait sous kaka boyer pour que tu atteindre bit ya titre na bisson uzomona donc eza babilon monsieur le cara sur scène tellement biso toza ba metteur à scène te biso ba tout au comité et c'est kaka maman Belvinde yemoko a expliqué pourquoi
place wana faut les kabe parce que yaza muto yo atangi na ina ba ebi mo ba norme yango moni lelo différence eza pas maman belle vie eza na bato bazo sala maboki batangi te o batangeli yango te pardon pour ne pas insulter tout le monde ba o batangeli yango te ba côté yango ina te parce que lelo to ba bato ba côté na ina na bato peut-être baza eza ina botami nango mais azui chance ya ko recadrer yango te baza différent ozomona mutu atangeli akoyeba kokena ba norme moko boye et puis soko tunie pour ko sala ki boye akoyebisa yo c'est parce que boye mais mutu ezaka ka ezoyela eka azosala ka ndenge ezoyela azana norme moko te ok koto fona ke non par rapport ya ba norme azwi na classe donc c'est ça ozomona donc il filme na biso en quelque sorte ce que zaki na mutu peut-être alekani na inate na mutu peut-être akomaka na ete alinga ekende ka bon fa beta nepe biso ba oto ebina so makamba okoma te to koma na so ba film te pona biso mutu ma se ka fallait c'était faire beta pena mona mwasi wana a beta mais na mutu ayebi ba norme na ye akotali sa biso ke non il fallait pas ko beta pona boy parce que l'année qui moi c'était fini nga lobaki ameke moko loba moi mukie par rapport pourquoi pas esenga ki pas abeta parce que ayebeka na suka ba osuka mabe eza makambo susu mutazo sala o comprendre que bato a lire ba okenango ba osuka na ba mabe inutile ngana na pe pour casser moko boye donc na tika bango ka to ba osuka nde ba reconnaître peut-être ngai et ça ba makambo c'est la bongo et puis ça dépend aussi des personnes ozomona pour place na ndaki ka moi muke extrait wana o ne Stéphane Lobaki et ça dépendre na ba personne mais so ko ke potuni mama belle vie mta koma ki filme na ye so ko tuni peut-être on peut se sur argument moko eza vraiment mieux placé ozomona o akoloba so vous faire comprendre biso to comprendre que en rôle wana esengela ki za la carbe pona boy mais tellement que tu as dit domaine te tellement que biso to zaka bato to zotala to yebi ata makambo ndenge le kate ce n'est que normal photo lo bango na ndenge na biso photo ba fallait c'était faire bêta et puis côté à tonton ada ndenge zaki ke alanda ki moi ce n'était même payé pas zaki question wana ndaki moi si n'était moi so penza na mona pe mo ba commentaire na pa ba tebele ba komaki ko ba commentaire ki moi so pende yo zo tenir ozana ye moi so pende yo lingi moi si wana a kei penda bongo akase libala bo akei o tike pe ka kende kaka bongo ya bitumba déjà zaki na libala wana eza pesa selonga parce que mutomtana analyse na ye bitumba eza na libala ada déjà ayeba ki déjà ki bitumba eza na libala wana ayeba ki comment ba accorder ke libala wana pona ada a comprendre ki comment ba accorder libala wana par chance parce que eza ki motema na lingi bongo mais ton ba comme une étape na ajustement ya Stéphie agissement Stéphie de qui normal fallait agir bon par rapport à maman na ye mais pas ada a moniongo pe sous lokola ndeti par rapport ndé baba ndé komona batu na bango banini amona ki déjà que ah c'est déjà foutu et là qu'on récupérer ça li soute parce que acte et salami wana ba parani ba linga so eloko wana te ayeba ki déjà qui comprendre ki déjà que awa en tout cas tana sali nyoso na ko sala na asuna lelo mona ko ki ko zote sur yango pour prévenir que tomba kende ki na ndako to ba olobani avec atene lo mota ko loba pour na bango ezaki soni pour par rapport ya vie o bande ko mona liboso ya famille na bango ba mona le kwa Stéphine a dénigrer famille na bango pour makambo c'est ki ya mama ba Stéphie ba yeba ki yango bazaki au courant bazanga ba bomba ba cacher lo moboy parce que loko bononga bo cacher et c'est bimi na miso ba Stéphie déjà dévoiler bimi sont déjà crié ça lo ko ça ozomona azaki suni loko ko ça te bon bona et ça point de vue nanga mais mutu mtaza na point de vue na ko pesa maman na so apesi point de vue na ye par rapport na yenga pe na lobi anga ça reste à maman belle vie a mekana nous ko tali sabiso loko vidéo la tindela ki maman belle vie na tindela ki yango vraiment peut-être soit rozana argument ya ko pesa biso par rapport à ici quand on a peut-être à Roki Koloba donc eza bongo alors famille bota tala ndenge ndeko na so mwasi alobi film o ezo senga bazo senga ngo ya ba ivoirien ba pays musu ba Côte d'Ivoire bazo senga ba sela ba translate ba tchanga français pour que ba comprendre parce que bazo mona kaka ndenge film ezo leka donc ezo sala bon déjà bazo kada sentiment ya film mais ce qu'on passe c'est bazo comprendre te langue ni bazo loba
donc moi bisika bazo coach moi ba français bazo comprendre mais bisika lingala do bazo comprendre vraiment film était alors elingolo ba ke film o tapé alors eloko nyoso etapaka eloko nyoso frappaka et c'est la kiza la critique ça la bien ngala c'est pas une critique eza bien eza loko moko be osali critique pour que peut-être ceux qui peut eloko wana izo ceux qui eza nango na déontologie ya musala ngo te par rapport à mama Belville nga tanga na ina ceux qui eza nango te akoyeba ndenge ni ako améliorer mbala sima so basali ba film wana même tout monde a ba film mais ceux qui attendent que Poutine de l'écriture na wa yebeli na musala attend que ndenge tangela na ina ceux qui esenga ki bongo ezaka bongo ozumona ezaka bongo alors mama Belville monaka obiso to monaka nde biso to monela nde ya monaka tinenga ko ba film na à plusieurs fois to comprendre ka to linga film za ndenge biso to lingi mais et pas na ye kendaka ndemsu après par rapport à PCK a raison eloko beleka ki bete pona boy donc na suka na to PCK a raison donc inga vraiment na ba ke film est frappé parce que ko frappé nango monani batunyo so basali ba critique ba lobeli yango et ça li vraiment bien et touché voire même africain mususu alors en tout cas bravo na artiste nyoso film ezo continuer na mon épisode 8 sous tapé bande konanga na kota kikara na tali avant na sala nini nini émission oyo malheureusement na mitaleli yango te po e fallait banda déjà mais mi bandela kité donc Naibisi bino eza matata. Tokoya kosala nosu analyse il y a épisode au écoute il y a 8e partie. Alors la famille totali kuna na fi kaka émission o ya ndeko mwasi o ya sali vidéo o na cheli bino na ba commentaire kuna ba ko bango temps ba chebon balobi moko ba komi wana balobi soke zaki sila elinga kozala bongo te ya tangu yo abakuko komi bongo soke zaki sila elinga ozabot benga ba bete ba action ni o fi ya sila sala kana ba filme na ye. Bino place koloba te boya ka koloba action ni o biso pena totala pena que action ni aussi la salaka moko so na moni kuna bakuku moko azoloba ke ba film ni o etapé film bozoloba lobela o etapé wana film o na TikTok ku tezoloba mate yaya c'est que vous aveugle film o ezoloba ma ba TikTok partout lobami bazo poster partout yo monyango te c'est que vraiment en tout cas il faut zonga sous il faut zonga topo la ta manette ou luka manette c'est qu'on comme aveugle ndeko moi si na bino boba ke soke ya ki si la ma frappant fait ka bacha si la place si la ya koka si la ya pena koka ye ba action ya ba film automoni et taper le ka ba film a bevi to ko tanga ba film a bevi ou et taper le loko to homicide to bête la histoire homicide mais le lo to moni tout le monde et puis ni au film oyo lelo et ko frapper homicide pour dire que pas belle vite raconter ba film o frapper mais kuna pas bino babaku ezate bolinga ko kokanisa belle vina si la te si la vraiment musika pour si la tia comme na ba niveau boy pena que moi le quoi moi ba biloko akokate yaya akokate ye ba film na suka ka awa yo na Côte d'Ivoire ba translate ba film mo be quelqu'un a kokate yaya et puis non zonga sima parce que liso makambo ba chaîne na ba ki fona sela on va même mission sur yango moko liso la ba chaîne que to boko ma comparer chaîne ya nini deuxième chaîne na bino to ko ma comparer ba deuxième chaîne yaya bino pena bo comparer deuxième chaîne à sila ou à babakuku na bango wana na chaîne na Candy Star ya bwana temps comparé parce que ba chaîne na bino so mi balé na Candy na les abakuku na yango moko si la bisa tous les deux chaînes Belle Vie Kara TV yango moko ezo kundango nano ya masola fi ya ba chaîne non ya si masola ba chaîne to ya sima le na suki non awa po to na ba mosa ba film na biso na suki non awa famille bota en tout cas to consommer na baki na bino to na système ya promotion ya Belle Vie Kandila patrona qui cousa balobi mama comment balobi veut dire Bic Rouge azo sa musala na ye donc Bic Rouge azo sa musala mama continuer balobi mama Belle Vie kumba biso malembe mama
Ama beva zo kumba biso malembe tozo kende ti to koma na 2027 ti to ko affronter ba spectacle ti to ko beta ba tournoi na biso to becha to pemi na sona kimia ozomona dezo sike mutu ana musala kati na ye ti azo salaka bongo ti to ko koma na ba date na ma date na se événement ya bolala ya na tiki bino bisous bye.